Bandeko ba bolingo boza na kati ya masolo ya Jonas, na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas naza kobeta lisolo par rapport ya ba video mibale sur YouTube. Video moko ezali ya La Danoise, video mosusu ezali ya IGKBB. Alors IGKBB donc asali video après La Danoise mutu abandaki asali video na ye a expliqué pourquoi asali yango, a s'excuser pe na bato ba kosepela te tout ça. Donc soko landi ye ozomona ke makambo aza koloba eza na sens. Tango na landi pe IGKBB ye pe a expliqué, a se défendre, a lobi te ki a répondre La Danoise, mais soko landi ba propos na ye oko sentir ke aza ko répondre La Danoise. La Danoise tango asalaki video na ye atangaki komba IGKBB te, mais soki oke na ba commentaire ba tu oyo batalaki video ba comprendre ke abandaki ko s'adresser na IGKBB. Alors nga na ko éviter à 100% ko côté La Danoise ou bien IGKBB na ko beta lisolo kaka na ndambu onga na yebi na mona IGKBB. Donc voilà, aza mutu, mais ba propos ya La Danoise eza très important, et sans plus tarder yango mutu naza kolobela na kati ya episode oyo, mais na kobanda na analyse na ngai. Alors tango natali video moko ya IGKBB dernièrement awa, donc na bambote na ya pesaka apesi mbote moko boye na bayenge, apesaka nde pe bambote bashalam banini tout ça, akotisi bayenge bayenge wana babududi ya Congo, des histoires comme ça, eza ba genre ya bambote video yango yo. Donc bomona yango ekozonga lisusu, donc apesi bambote akotisi pe bayenge. Alors bayenge wana eza mingi. La Danoise mutu apesaka bambote bongo, donc biso batu to kopianaka, c'est tout à fait normal. So ozotala mutu wana mingi oko adopter pe quelques vocabulaire na ye, c'est tout à fait normal. Bana bayekolaka bongo, bana bayekolaka bongo banini eloko sikoya mabe video yango banda benda bika. Donc yango wana benda bika video ya IGKBB. Donc bana bayekolaka bongo aza na ba vocabulaire oyo ayekoli na ndako na ye, na ba vocabulaire mususu oyo a découvrir pa ya baninga et a adopter yango pe ekomi pe partie ya ba vocabulaire na ye tango azali koloba. Alors La Danoise peut-être a sepelite nenge intro ya IGKBB ekomi trop similaire na intro na ye, donc bozo pesa bambote ya batu presque ndenge moko. Donc La Danoise mutaya na babiloko wana zo pesa bambote apesi donc bayenge babududi ya Congo, ba musulman, ba catholique wana bambote ya La Danoise mutu kendeke bongo. IGKBB pe bambote na ye ezali ba shalom, donc bambote pena ba shalom banini, des histoires comme ça. Donc eza na mwa différence. Alors tango akotisi bayenge mutu mususu pe akoki asilika selon ngai, ekoki ezala pe eloko oyo emotive ye asala analyse wana. Mais na kati ya analyse na ye asalaki a expliqué ke baabone nde mutu batie pression IGKBB amonanaka te. Alors est-ce que aza mutu donc ministre vérité bauta kosala video moko récemment awa mutu abala mutu akufa, des histoires comme ça, yango pe motivaki asala video wana pona koluka koyeba IGKBB aza mutu, aza occultiste, aza boye tout ça, aza ndoki atambolaka uso pe ndenge nini. Donc ba geste nini asalaka tango azosala video. Donc video oyo na asala ngo naza na ba note te, na tie ba note te pona guider ngai ou quoi, parce que video ngai likamulai trop et boyebi ke nga naza homme seul avec ba bana, donc ba mama baya otika bana na bango nga babysitter.
banini donc voilà quoi eza ndenge na vivaka vi na ngai nazo se débrouiller moke na YouTube moke mpe na ba internet naza chômeur te ndenge bato mosusu bakoluka babimisa ngo chômeur soki ya ndenge nasalaka na nga me na ndenge palin YouTube kaka te bamakambo ebele eza mpe na bamama parmi bamama bana na nga misusu mpe bafutaka bapension alimentaire mais eza nango pension alimentaire te soki oyo eza soki olingi opesi soki mpo kopesa te bapeti tout donc baza se débrouiller na bango bien condition kaka napesa eza ke bacoopere te oye otiki mwana okei entre bango bacoopere te mais wana ezalaki entre parenthèse donc quelque part naza mpe un peu responsable na vivaka vi na nga na provokaka bato mpenza ndenge bato babulaka te alors IGKB baza mutu heureusement nazwa chance namona ye aza mutu alors boluka boyeba komona na video komona na photo komona soki na bandenge nini donc l'essentiel eza bondimelanga aza mutu namona ye namona ye na video ala danoise alobi amona maboko moko boye na kati ya émission maboko yango ezoyebana te soki ya ye maboko yango ezalaki pembe des histoires comme ça alors soki azalaka wapi nyonso wana eza badetail moko oyo donc nanga mona nayebi te soki nayebi mpo des fois tochangeaka mpe neti ngai lelo nakoki biso naza na Manchester lobi nayebi biso naza na Nottingham après lobi nayebi biso naza na Reading donc eza mutu na mutu akoluka abomba mais boyebi ke nazalaka na Angleterre donc wana eza badetail moko oyo nga namonaka ke eza nango mpenza important te donc nani oyo mpe bamentionaki ye mutu ya Canada komoni nani Anima Kwakala ke ye ndenge asala ndako mobimba bayebi tout ça donc IGKB baza na bavideo mosusu oyo afilma na kati ya ndako bokomona donc ke eza na kati ya ndako donc parmi baimage oyo ezoleka wana eza oyo eza na kati ya ndako ya IGKB mais le fait que na ndenge libanda atiaka baimage ebele moya oyeba mpenza ke oyo nde epa na ye oyo nde boye tout ça eza te la danoise mpe asengaki te afilme ndako na ndenge libanda okwa so mpe ndenge nini bongo te alingaki kaka amonana ata na photo ata boye bato bayeba ye parce que abandi koluka akende na direction moko boye eza très sensible c'est-à-dire kobanda kosambela kocréer soki bagroupe ya bafacebook ou quoi en tout cas naosala video oyo juste à travers mutu makambo kaka oyo na retenaki na bavideo nakoki nazala incorrect donc balingi babanda kocréer bagroupe Facebook mpona kosambela donc kosambela wana bato ntango mosusu bakoki bapesa bakombo na bango banini mutu azoprier boyebi ye te mama IGK alingaki introduire mutu moko boye mutu yango soki aza pasteur ou pas baprécision wana nga naza nango te alors nyonso wana eza babiloko oyo emotive la danoise asala video mpona kokebisa bana ya nzambe ke en tout cas YouTube oyo eza na bamakambo ebele ce qui est vrai mais kobombana mpe bato babombanaka na baraison ebele donc mibali mosusu balingaka te basi na bango basala bavideo kosala kaka video ata kaka bayokoka mongonga pamba mibali mosusu balingaka te mobali mosusu akoki apermettre yo sala video mais bayokaka kaka mongongo mobali mosusu alobi osala video mais kopesa numero te donc ça dépend bato donc nayebi te soki abala okwa obeba nini eza bainformation oyo nga na ye kopesa bino yango te nga na ye kosala analyse mpona koloba ke bato kobombana c'est tout à fait normal na média oyo surtout bato oyo baza na baemployé donc c'est-à-dire oyo baengageaka bato il faut bozala mesure ya kobombana ya kosorganize de façon ke bayeba bino nyonso te ocomprendre bayeba bino nyonso te surtout soki boza kosala mpe politique tout ça bayeba ke soki batouche journaliste moko boye boza mpe na capacité ya koreplike mpe œil pour œil dent pour dent ezalaka très important kobombana alors kobombana ya mama IGK nayebi mpenza pourquoi abombanaka te
naza awa pona koyebisa bino te pourquoi abombanaka nalobi quand même ke aza mutu alors ke mutu akufa ou bien boye wana eza émission mutu asalaki ke aza occultiste tout ça ba geste nini asalaka na maboko ntango asalaka ba video na ye nga namonaka te hein? Donc mais au moins aza mutu donc ki occultiste wana nakoki na défendre ye te po na yebi te nga moko bataksanga de occultiste parce que nalobaka bamakambo mosusu mpona kokebisa bato ke soko oluki nga na ndenge molili donc okozwa nonga te nga moko 4e dimension dans le sens que le fait kaka ke toyebani bato mosusu mpe baza na mwa bahabitude moko boye ya mabe 5e dimension bakotaka mire donc porte eza awa me okoti na mire me nga siko na 4e dimension c'est-à-dire na mwa avance moko boye na baréalité nakoki na comprendre makambo spirituel na mwa avance nakoki na détecter likambo moko boye avant esalema mais na bima na YouTube te na caché ya mosali ya nzambe parce que kosalela nzambe basala yango na baaventure te na tiaka mwa babiloko wana mpona bato bayebake mutu wana aza na mwa avance moko boye donc okoyaka te na bablaga pamba yango nalobaka bongo e bato bana nzambe mpe oyo nga na comprena eza ke bana nzambe balingaka bayeba monde ya ténèbre emarchaka ndenge nini soki ozoprêche bango soki ozobetela bango masolo ya monde ya ténèbre bango basepelaka balingaka badécouvrir yango parce que bato ebele bayebi comment ça marche te nga nakoki nabeta lisolo ya baoccultiste te parce que ce n'est pas approprié baza mpe bato bavivaka mpe donc baza na bavie ya bien donc bango moko bayebi pourquoi basalaka yango donc nakoki nabeta lisolo moko boye ya en général mais kobeta en particulier même ata soki eza nango baoccultiste te bareligion ndenge ezalaka wana ekomaka na niveau moko boye oyo il faut bainitie yo ata bakatholike ata baprotestant plus ozomata mpenza ekomaka bamateya mosusu bamakambo mosusu oyo donc eza mpona bato nyonso te il faut bato mpenza oyo bazookipe baposte mpenza ya likolo tro wana bareligion kaka normal oyo toyebi ekomaka mpe makambo mosusu ebombana me na ka ya mama ijeka bebe kobombana na ye donc ayebi pourquoi abombanaka na confirme bino ki aza mutu soki aza na misala mabe donc na bavideo oyo asalaka alukaka koteya bato alors koteya oyo ya bagroupe wana ndenge sule baoba atelemeli yango je trouve que c'est tout à fait normal mais eza siko mpona bato nyonso te yo soki omoni kokopesa ye confiance te oboyi na yo kopesa ou bien ocreye mwa kombo moko boye bon est-ce que prière ya bongo ekokoma ou ekokoma te wana nga nayebi te mais koyebisa bino ke non bolanda ye te o ye na paster na ye wana donc bokotaka te bokota na groupe wana te o boye nga je trouve que nga na kokosala mbamba bongo te mais mutu na mutu so omoni ke bavideo ya mutu oyo ezoplaire nga lisusu te okoki otika na yo alors sule bayo balobi mpe ke abanda kolakisa bato bamai akolakisa bato mwasi mpe ozompana mabele ukwa ou nini basigne donc en tout cas moyen nayeba quelle vidéo oyo peut-être this way moyen nayeba quelle vidéo oyo ebimaki un peu suspect ezali te video ya maboko namoni video moko ya maboko wana mais nga naza awa te mpona yebisa bino ke wana maboko na ye ou bien maboko na ye te donc voilà quoi video moko boye na ba capture d'écran oyo eza wana moko ezolakisa maboko parce que maboko wana mpe bamentionaki nayebi te soki eza maboko na ye ou pas mais nakolinga mpe te na décrire ye nakolinga mpe te na décrire ye mais aza mutu apréféré na ye abombana to respecter kobombana na ye
mais toza siko na question ya confiance, est-ce qu'il faut kosala ye confiance na prochaine étape oyo alingi akende wana. Kosala kaka video côté ya batu c'est tout à fait autre chose, mais ba live wana ba Facebook live ou bien ba groupe, c'est-à-dire mutu aza pena wana sur place aza kotala yo, donc eza ba mateya moko pena pona batu pena oyo bazolanda yo. Alors wana eza prochaine étape oyo alingi akende. Sous le baoba pe prochaine étape na ye ezali kosala ba rencontre pona solitude, bato baza isolé banini, donc eza démarche moko boye ya bien oyo ça n'a rien à voir na démarche ya ya IGKBB. IGKBB na ninga kosambela banini tout ça, donc c'est bien. Et puis eloko mosusu pe sous le baoba lobi oh non alobaka bien bato bapesaki ba compliment alobaka bien tout ça, mais koloba bien elakisite ke il faut kaka bopesa ye confiance ye moko sous le baoba alobi fe ke ye pe akoki préparer mateya moko boye aye pe alobi bien azala déjà modérateur na église, des histoires comme ça. En tout cas sans polémique, naosala kaka commentaire, naosala analyse sans koluka kokotela mutu. Direction oyo IGKB balinga kende eza très sensible, c'est-à-dire kosambelela batu, kosambela na batu ye na pasteur baza anonyme wana pena. En tout cas na komache bamote sous le baoba aza na raison, mais na kopekisa batu te basambela na ye parce que batu wana baza libre. Wana pena la ligne la claire, batu boza libre. So omoni ke opesi ye confiance, opesi pe pasteur wana confiance, oza ko se retrouver tala na yo ye kota na ba groupe kende soki na ba live so pe nini soki yo moni ke te direction IGKB balinga kende nga natala kaka ba video ya kala, tala no ba video ya kala ou bien natala kaka ba video ya YouTube nga na yetu suka kaka na YouTube bosuki na YouTube. Donc IGKB na pesa pe exemple na emoko par rapport ya projet ya sous le baoba alobi soko kutanisi batu pe ekoke créer pe ba problème na liboyi ko kene trop na ba détail ekoke créer pe ba problème na batu wana oyo kutanisaki bango, alors osuka ndenge nini wana eza pe ba question oyo sous le baoba akoki pe se poser par rapport ya projet na ye. Alors na kati ya moins incompréhension oyo ngala na intérêt moko te na bimisa oyo ndaza mayele oyo nde ayebi pena koloba oyo nde ayebi koloba te, biso nyonso batalaka biso quelque part toyebi koloba. Donc quelque part mutu na mwa ba abonné na ye base retrouvaka yango wana ba continuer kotala. Alors bo continuer kotala mutu oyo oza ko se sentir à l'aise, bo continuer kotala mutu oyo omoni ki mateya na ye eza komemela yo danger te, bo continuer kotala biso parce que toza ba congolais, mais moyen sikoyo donc tokokana eza te mutu moko akolikane muninga na ba vue na revenu na soki pe nini. Donc biso nyonso la plupart na YouTube batu balobaka basalaka oyo yoka lobi asalaka YouTube eza kaka place moko boye ya oteya batu kofungola batu miso tout ça. Donc c'est-à-dire quelque part tozo wela pena tozo luka vi na YouTube te. Nanga moko pe ndenge nazala mingi na palin nasalaka nanga pe na ninga poto kokosala pe a partir ya palin nasalaka na ba mama nanga ebele ba Amazon ba eBay. Donc ba mama osala eza ebele na mondo na temps oyo toza lelo ba 2019 boye mamba osala partir ndako eza ebele YouTube. Donc bomonaka kina kipa na ngango te ermo boye ata video ezu nango 200 vues. Donc nazo kipe pena te ermo boye na tchela nga video te pendant une semaine. Donc la vie continue na luga vie na YouTube te. Et je sais que la plupart ya ba youtubeurs ba youtubeuses ya poto tozo luka pena vie na YouTube te eza kaka mutu na mutu ta musaza na mwa dona ye ya koloba asalaka ba video na ye. Alors espérons que parmi ba propos nanga ebimi te ke
naza pour oyo et puis naza contre oyo. Sous les baobas na tout à fait na raison nga la salela ya analyse parce que nazalaki kire na yeba pourquoi bakangi chaîne na ye. Donc ça peut m'arriver na quand même responsable so bakangi chaîne ata ekotaka moi 100 ata moi 50 so nana besoin ya 50 wana na koluka chaîne wana ezonga na koluka na sala chaîne asika. Alors tant na sali chaîne asika wana batu ba oyebanga te na kozala besoin ya sous les baobas na bi sous les baobas hein, s'il vous plaît expliquez nanu ba invité ba abonné na yo que en tout cas bakanga nga chaîne mais na fungoli chaîne mususu. Alors na benga eka l'air na besoin na ye alors que azalaka wa tuza mboka moko na sala neti donc on dirait kaka bato musika mutu baza important pour na YouTube lo nga la remarquer bato so ba pembeni do ba community on dirait mo binemi on dirait mo keba mutu a préféré na ye abwa kaka bato musika ba nini tout ça hein vous avez stratégie à peu près biso nyonso to salaka. Mais nga la tala na habité na sala de sorte que nazala nanga bien na batutu na sala nanga politique te donc bata politique baza pe ba commentateur ba journaliste pe kaka ya internet mais toza pena un branche moko te ba sala la mambo culturel te ba sala politique. Alors côté ya culture côté ya mangamba ba congolais côté boye ba collègue nanga bango wana. Alors pourquoi na zalakaka bien na ndambu na donc batu mususu na sala comme si bango ba existaka te na sala tout na au maximum possible na zala un peu bien na bango nyonso yango wana na lobi na mona IGK bébé mais ba détail na ye na okolo bateke na ye bivi na ye boye tout ça non aza mutu. Alors ba caché wana que donc tant ça la va signer tant oiseau ça la vidéo na ye tout le monde a raté c'est-à-dire à kokia ça la vidéo est belé et ça mon avantage parce que donc azana besoin ba maquillage te boye nyonso wana ata biso mibali donc singa voilà quand même chemise mo ba repasser ba bilo mo bongo comme mibali penda to chaka penda ba maquillage te donc komonana ezana mo mangambo nango kolakisa ndako kosala boye wana ça dépend mutu na mutu na spécialité na ye caché na ye nenga bimela et komimonisa na explikaki ba patron ya ba site donc ce n'est pas bien ba nyonso ba yebana mususu bokoki boyeba eka na mungongo po il faut bozala à mesure que ba beti journaliste donc œil pour œil dent pour dent wana na ndenge ya ba patron ya ba site mais ba raison ya kobombana na nenga basi mususu peut-être amo salibala donc aza kotosa maloba ya mobali na ye na nenga mibali mususu o ba bombana alors que aza na patron ya site te peut-être ba misala mususu to salaka eza kosenga ozala anonyme osala ba makamoko boete oyo donc ezotambola na ba règlement moko boye ba règlement ya musala eza kolanda yo tina ndako donc tango mutu azomona na te donc mutu na mutu azala ba raison na ye. En tout cas na koteli mutu te na encourager pe ba incompréhension na YouTube te na sali kaka analyse na ba commentaire kaka ndenge na salaka na lingi bino trop. Merci beaucoup et je dis bye bye.